Mituka oyo yo namoni ba Porsche. Biloko mokili. Ya yo. Ya mokili. Biloko mokili. Oka na mbongo kaka. Bongo le bani ya mabonza. Arisha tala mabonza ya boy. Arisha mabonza ya boy te. Oza biloko nzambe azosala pamolaka la musala nde tozosala. Zana biloko mokili. Na obandimi ba opesaka na. Bandimi te po nga moko mona somba église à Arche. Nga mona futa mbongo na nga na somba Arche. Nga mona somba instrument, nga mona somba ba biloko tout ya Arche. Na mwasi na nga to somba to pesa don. OK, na kati église. Na kati église Arche de nga mona somba. Mais nde tolo ba bandimi bazé belé te na église. Baza. Ya ka dimanche. Jamais. Plein. D'abord, nga moko d'abord na mwasi na bana to akomi. Zoa protocole, zoa intercesseur, zoa toze belé. Plus de 1000, toze belé. Lelo tokolo banini prophète de la nation. En tout cas, musala nzambe ezo futa. Bon nga musala nzambe eza pona ko futa te musala nzambe ezo pesanga crédit, notoriété et puis ezo pamolanga. Du fait que na o servir nzambe azo fongolanga banzela, nazo envier ministre te, nazo envier mutute, nazo envier eloko te, lepe oyo azopesanga bana bazotanga, bana bazobokolama. Bana pe baokende bapoto, na ngolo ya nzambe moto ayokele mawa pambolinga. Donc c'est ça mosala wana, eza vraiment très crédible et puis eza bien. OK. Prophète de la nation. Mbala suka o sala miracle na kati église to mona na miso bato. Ezalaki quand? Na o bate miracle ça ma chaque jour. Miracle ezaka paratika tambolité, mutabongoli motema ya miracle. Net soko pesa biso témoignage na leader à Miss Télévision. Koka tambolaki ou bien avec la miracle. On miracle nde ba koka wana eza ba miracle amike. Wana de osala ngo kala. Ba miracle amike. Ba miracle eleki minene ezali ba biloko neti mutana cancer abiki. Ah? Mutuneta na cancer abiki. Prophète déjà biki sa muta cancer. Oui, quand na bandi na hotel na Arche mutabiki na États-Unis. Ozo tuna nga ba biloko ezo uta. Il faut tuna question. Pourquoi ozo tuna nga ba biloko? Omoni kutu mususu te. Là c'est ça. Il y a plus grave ça. Et ça koleko ça. Oui, tuna ba tuna nga ba yebi. Donc mais mutabiki na cancer atika na 3 jours, 1 mois kufa. Nga na Arche na hotel ye na États-Unis abiki. Pour prolonger vie. Te abiki bakete sa biki puis asali masolo. Viruma kaka, esili. Nzambe na yo amunene, nzambe na amunene esili. C'est ça Dieu. Nzambe na yo pe otamoli nango ye makambo epele ato wanga ninga siko poto ala podium. OK. Prophète de la nation. Wana mama miracle la suki tikala osale. Na balandi leader à Miss Télévision, instant surprise balinga yeba. Omelaka moi 20, moi bière, moi. Bon ngana défendu na masangate, mais na mela ba bière pendant trop. Mais omelaka muke. Oui. 20 vers mon commis balé, oui, ça peut passer. Mais ils ont chaque jour. Parce que ça, on a 5 jours, une semaine à Melate. Ça dit combien de temps? Une semaine. Au Melate. Donc, on ne dit pas les cas, on ne dit pas les qui. On ne prophète Ah, Nandaku. Ah, OK. OK. D'accord, mais là, moi, vers moi à 20, c'est bon. OK. Miracle. Nini Oezoya, autre cas, moi, prophète de la nation. Miracle, ils ont nde mboka ezokende boye baoteka biso mboka te mboka barebele baozwa yango te donc baya ata awa me baozwa pouvoir te banani barebele wana nyonso elo wana natikela bino ka message yango wana ata bakoti Kinshasa baozwa pouvoir te pouvoir na Congo ezaka na élection. OK. Nzambe apesa so pouvoir na mindoki te. OK. À part Mose. Donc Nzambe alakisika wana. C'est le plus grand miracle au Congolais, bazobanga ba voyager siko bazobanga. Mais ce qu'on Nzamba prophète est incapable de lakisa ba ma indezo tonda na ville Kinshasa. Wana ezali politique ya salubrité ya gouverneur. Quand etali nango Nzambe te. Ah, il y a 5 milliards, ba pèse 5 milliards et pas ministre de la finance. Pour ça banzela. Ba egu ba nini bon tout ça, c'est à lui de gérer ça. Wana eza kutu Jésus kutu te to meka kutu Jésus na katu ala te. OK. Wana eza gouverneur de la ville. OK. Prophète de la nation national il te perd. Prophète de la nation. Na miracle nyonso sala na vie. O kuti ya bien okoka kopesa biso témoignage tango bazwaki yo batiaki yo na tono batraitaki yo pour se bebaki pourquoi pas na miracle yo moko changeaki yango. Bon wana na mona ko zo sala ba publicité ba produit ozo pakola. Nga pakola produit. Pour danser le sang. Non, nga pakola produit nga na naturel. Bon, ça naturel. Ouais.
nasala kaka mafuta américain oyo mpo bakata poso na nga baétudiant baaméricain nde bato bapesa nga mafuta opakola ole bakata pourquoi pas prière ezalaka na makambo poso non ezalaka te baprière te wa biloko mosusu nzambe asi apesa mayele na bato eza neti okati pota otie microchrome te otie traitement te olobi o nzambe akobikisa yo te obeli malaria ifo omela kisi mpo kisi eza deja olingi okende braza tambola likolo ya mai te kende kozwa bake kende so otambola likolo ya mai okufa nzambe aosauve yo te. Prophète de la nation marié célibataire marié ok marié ya mama tina ok bana combien déjà bana 5 ok tozala bango awa na Kinshasa misu bana poto misu baza ok prophète de la nation na bandeko oyo balingaka yo bakoya église eza wapi Moloko 87 ana matete mercredi vendredi 17h dimanche 9h ok ok de heure nini na heure nini bon 17h à 20h à 9h30 et puis dimanche 9h à 13h église yaka moko beze belé ok et conversion miracle bando sala kala ya stade bon vision en 2025 exact nane loka prophète pour na sali koleka nga sala stade na ero kutu babisé lelo basala te ndet stade nino sala nga sala stade ya makasi avant bafali avant bakofi avant bafere bango nyonso na avant wera avant batwara nyonso na sala 9 fois 10 fois so na compter na tour mule betaki na maladi donc 10 fois 11 na sala tata Raphaël plusieurs fois na sala Massina plusieurs fois na sala Vélodrome plusieurs fois donc stade nyonso ekisasa na balea na créer na stade kufa na tcheli yango couleur 24 novembre beti yango plein beta plein bamukuna bazaki bango tout bato wana baruniga oyo akoma rebelle wana bango tout bazali na kati ok et lelo toloba nini côté wana mutaza te lelo toloba nini na record lelo toloba nini na prophète de la nation miracle sala kala plein sala kala et lelo eza lisusu te non naza eloko oprouve te nakomoluka eloko mosusu osala oza prophète oui mais prophète bon nalingi nakota dimension mosusu oyo nasala te mpo biloko tu nasala wana bato mosusu ti lelo mpe basala yango te mpo na bastade awa bato basala ezaka bato ya kotanga donc même balider ya minene oyo basala te donc ngaka moto nasala Coutinho sango malamu motombo mbala moko apôtre motombo mama olangi asala 2 fois oyo asala na Beni Hill na moko ya ye moko bangalasi bameka mpe basala bato susu mais sikoyo biso tika histoire mpo nga asala yango plusieurs fois donc nga na lider na bango tu elelo na Congo prophète na liste ya baprophète ondimaka banani nga ndimaka nga moko à part yo Kimbangu après Kimbangu nga bamisusu baza te bazali mais moyen nasala bango publicité te mais comment bamosusu bandeko mosusu bandimaka yo te nga mpe nandimi bango neti bakonde nandimaka ete prophète Konde ya liloba nandimaka ete kaye moko bonga nakosala motu publicité awa te apienga mbongo te nayaka bona ndo ntango bato baya kuna epana toza na kati ya bitumba te prophète de la nation osali bavoyage ebele nayambi yo na Paris je pense 2 ou 3 fois oke États-Unis mais na zeli namona ata date moko ya événement namoni te nasala campagne na Paris obosali avant yo nasala ba LC clair après yo nasala campagne na ya kala te mikolo nautaki ya ba 3 mois nasala campagne na Paris non na Saint-Denis oui non pas na Saint-Denis na moi kati kuna koto basalo ba passer lola bazala wana ok nasala campagne wana ya 2 jours plein oui bato yaki miracle esalemaki ah ouais prophète de la nation okoloba ndenge nini na Kinshasa awa ata yo papa soza na cher baprophétie na bino eza mabala bavoyage na bambongo oyo ezoya mais na poto soko oye pourquoi pas bopesaka biso bameme prophétie nga betaka nyonso partout te na poto otikala oyebisanga te ke ozomona bavoyage mpa na nga non na voyage na Paris mpe oke voyage moko bénéfique na États-Unis mais oyebisanga te mais ondima te osakoli oyaki esakoli te oyaki ka émission soki oye esakoli nga na obeta nga ata nde totelemi awa nga na problème te kande omela bière namela bière te osakolela nga na ondima nameli esala eloko te nga kwiti yo kwiti nazala na kwiti jamais nga jamais nazala na kwiti na respecta principe ayomelaka après mama nzambe te nga d'abord namelaka neti ve yango nakomela na kilte te avant kilte te jour ya kilte te nga mama nzambe ezalaka sacré
Ok. So na okende loka nzambe jour wana toza no nani. Na kipate. Donc naza vraiment discipliné maman nzambe. Ok. Prophète de la nation. Ndenge ozo salela nzambe boye, eza normal. Musicien moko profonde abwaka yo. Eza normal. Oui. Net banani babwaka yo. Afali, bakofi, bango tout presque. Relation na ona Koffi Olomide. Toza bien. Tobemana moi période moko mais toi bien. Prophète. Yo moto na nzambe beba na. Kasi ye pe atinda bato batake nganga pe na répliquer. Po nga zo betinga na obeta ata 900 émissions. Oh. Na otika te 900 ti bato sali c'est le fait. Okotika te nzamba jugé yo moko ya ma mutsunga mona traiter avant nzambe. Okolo bani na ba congolais nyonso ba olanda biso partout tozali na mokili bango balinga. Nana sisi question te nana sisi te. Te ko simbanga te na sisi te. Okolo bani na ba congolais ba olanda. Oyelanga liga. Na poto elingelo mo en tout cas mission na sisi question te. De là la c'est ça gata. OK Oyelinga mama likele bakufina sekwisa. Est-ce yo oyelanga kopa boy vraiment. Oh, pas là, là, et pas là. Maman